Ce que vous savez, la lotion est réparatrice. Donc, lotion est à réparation. On peut continuellement thé. Ce que vous savez, 2 fois, et qu'on monique soigner, ou bien une fois, on monique soigner au problème de qui. Et si on change ma fouta. Mbote na bino lisusu na ndenge tokuta lelo. Merci na ndenge bofungoli ndako na bino pona koyemba biso. Bienvenue dans Coloris Club 84. Merci na bayambi biso mbala liboso. En tout cas, ils a vraiment essayé pona biso yoyeba kibuzawana ba message na bino. En tout cas, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. En tout cas, il sera bien sur yo kuti mutako message non moni ba en tout cas, ça m'a aidé et permettre d'avancer. En tout cas, et ça la biso bien ma casse. Yopé, n'hésite pas à écrire, hein, laisse un message s'il y a un petit souci. On va toujours t'aider à mettre fin à ce petit souci. Ok? En tout cas, merci beaucoup. Alors, les lots n'ont pas notion réparatrice de la peau parce que les lots de la peau y a battu les autres continuer car au béba baso continuer toujours na ba erreur wana. Et puis côté à budget peut-être les autres déranger, oui ça dérange, mais c'est très important il y a quoi différencier tous ces produits là pour permettre yo aussi combler sous na ba erreur wana te. Yo mutoza na tampon, yo mutu ozana po un choko eleki okomi na ba rougeur, yo mutoza na choko simbaka isusu te, yo mutoza na soucio cha choko ou bien yo muto che choko mais olingi o doser choko na yo. En tout cas, na yo betelo masolo ya ba lotion réparatrice. Non la kiso le ba lotion pour permettre yo attention bipa bizoté pour photo lo baramu attention bipa bizoté si ko kendo somba ye barara que on a besoin ya lotion réparatrice. OK, ozakana bandute kata yo nzela ya nzoto kata yo banduta na choko ozana nduta zemi ozana nduta normal. En tout cas, les lotions réparatrices eza pour nabino. Ok, lotion ya biso liboso to bandanango eza oyo il y a les petits marseillais. Ok, et les petits marseillais eko aider yo il y a kolongola nduta na nzoto, il y a kolongola rougeur, il y a kolongola sensibilité. Sensibilité ça en plusieurs façons. En tout cas, tant que ça les lango et vous avez bien parce que eza na base il y a beurre de karité, eza na beurre na cire ya bay et puis eza na aloe vera. Aloe vera eza kama kasi côté il y a pour réparer peau. En tout cas, il faut au luka au sali. Oya mi balé tozanango eza Dove oyo. OK? Dove oyo eza na aroma rose, eza pe na carotte na kati. Eza na carotte na kati. Oyo pe koza bien pour na muto yo achaka choko et que alingi a doser kota choko na e. Nde oko recourir na lotion on a insisté Dove oyo. Il y a rose oil et ko aider yo pona et permettre et réparer pour na yo. Alors toti kalaka na Dove non là ça siko Dove oyo ya ko telisa. Bon, ne vous en faites pas, on peut etelisa hein, etelisa mais eza différent par rapport à oyo parce que oyo eza na B3 na kati, vitamine B3. Donc so za Dove oyo eza na étiquette orange. Et pour permettre à ce que au moins il soit chaka choko et que ma foute est simbo souté au lingi au dosé. OK, c'est mieux au recourir na lotion oyo pour eza sans danger. OK, et pour permettre à ce que est renouveler au peau choko no na teme leka, mais c'est mieux au sai longo na gommage et pour permettre est renouveler au peau ozakana nduta ozalaka ba peau et téléma ba peau morte ozana peau ya sécheresse. En tout cas yango nde faut ça la pona et réparer peau na yo ozala pembe ozala mwindu ah ezate que oh non eza pona bato pembe, non, c'est pour hydrater la peau. Donc quand tu hydrates ta peau et qui pakate ya bato pembe bato mwindu soki ni ezala kate
basomba ka mafuta par rapport ya problème cutané oza nango na type ya peau oyo za nango soki net maintenant na lo ba problème cutané eza problème ya réparation ya peau ozo réparer peau donc oza la peau sèche oza la peau grasse oza la peau mixte oza la peau normale il faut oza la ba notion ya réparation parce que ozana po ya kobeba awo eza likambute o couleur o nini nezalaka te et puis c'est ça bino ke ba mafuta ezalaka te sur base ya couleur ezalaka sur base ya type à peau ok oko ozala peau grasse peau sèche peau mixte peau normale mais ozana problème ya rougeur ozana problème ya rougeur komi déjà on est komi état ya peau ok bon on débat sur ma mafuta net sikoya dans l'action réparateur parce que eza état ya peau ozo soma mafuta pour réparer peau na yo alors quatrième mafuta na biso to nango yango yo Neutrogena o ezara bien parce que il peut permettre yo et nourrir peau et apaiser sensibilité na peau et apaiser nduta. Ok, et apaiser, au moins ba peau ezaka elongwaka poso bato peau sèche. Ok, peau wana olingi ekende. Non seulement peau sèche mais bato musu bazaka peau déshydratée et que olingi peau na ezonga normal, Neutrogena. Ok, lotion na biso eza oyo ya vaseline ya petit format. Bomoni yango pende eza likolo, eza rose. Eza pona ko réparer peau. Ocha choko elemba yo opakola resu mafuta simbaka ote vaseline ndoko somba ozui osaleli yo moko komona première fois deuxième fois okomona ndenge nini pona yo ekozonga normal ndenge nini pona yo ekovana na lobi ezaka pona e réparer donc okomona yo moko pona ndenge ekosala pona ndenge nini okovana nde yango osalela. Après, tu as Oyo, il y a Palmers. Ok? Palmers est bien parce que ils ont beurre, il y a cocoa butter. Ils ont plutôt na beurre, il y a cacao. Ok? Beurre, il y a cacao, ils ont bien pour faciliter l'hydratation, pour nourrir peau. Il y a mouton, ça peau noire. Tant que vous avez la yango, et exactement que vous avez noir, oui, n'aimi qui est un caramel au sel, même yo peut vous avez clair. Parce que c'est pour hydrater la peau, pour nourrir ta peau. Ok? Voilà. Yangonde tozaki nango lelo pona kolakisabino. Alors, la différence na ba lotion muso ezani. Ce que vous savez la lotion eza réparatrice. Donc lotion ya réparation. On koke nango continuellement té. Ce que vous savez deux fois et qu'on monique soigner ou bien une fois au monique soigner au problème ne qui et si li on changer mafuta exactement que qu'on continue o ezaka pona et réparer peau donc n'enge réparer au peau wana et si li okei au sauter au luki mafuta mususu exactement que au vendre nango soki nini continuellement non. Ok, parce que eza état ya peau no ezaki ya kobeba olingi obongisango. Une peau abîmée, une peau détruite, et que toi tu veux juste arranger ta peau, ou recourir à la lotion ou à la kissiowana et aider. Ok, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. On se voit prochainement. Ce que vous avez au tiki pour répondre.